Mikolo avant voyager, Mikolo avant voyager, faut qu'il ne kuna. On a visa. Kola papa au aéroport. Toro, papa ça y est visa. Bataminene bazana ba cop na bango basalaka. Bataminene bana ba cop basalaka. Oui, bataminene bazana ba cop na bango basalaka, baza limited. Grand merci na ba enyoso ba Kolanda biso, un grand merci na ba enyoso ba pona info plus comme chaîne YouTube na bango, ba biso bazalaka wana scotché cimenté pona Holanda ma enyoso to diviser la cabino, to zalaki na Congo central, to tayi ko zonga. Moi absence mais to zali to bunga kama muke par rapport à Maramusu, tout ça, la grande na lobara, mais tout ça, la kaka musala yango. Non, banda beauté sans qu'elle a remercié Bayangai ou Badaka scotché cimenté pour na Rolanda, mon papa, mon DG, Lukman Moudingumba, mon vieux Babimboli, agence Badem au Versi. La promesse teni. Tozo bongo la maille, ezoko ma vino. Ya Kabo Mwamba, autorité morale à Banachango, ya Wajo Kisa Kisa. La fraternité Congo, la fraternité Congo, la fraternité Congo. On a vraiment les groupes Oyo, on a nazo appartenir, Oyo ça vraiment, il y a bandeko ba yebinga ndengeni na botami, ti les lopito comme ba otoza Oyo boye. Un grand merci à l'agence Kaeka, Yakalou du Conde, les coopérants le plus demandé. Si on a besoin de Lupango, on a besoin de Motuka, Babloko, et ça moi belé contacter biso Stemai, Tista Stemai, Rachid Nyong waso na vandi sur mabe El Hadji ya Mustafa Kobange. Ya yo vraiment koki ko zangate. Tobeta masolo na un habitué ya Info Plus. Patrick Ekumbu, le juriste de la SAP. Toza na déjà. On a repris ça y est, Mbote, juriste de la SAP. Mbote Mustafa Malembe. Bonne santé. Santé talaga ga kimia ezali le kimio so. O balobi ke kimia le ki Tour Eiffel. Kimia le ki Tour Eiffel, juriste de la SAP, lelo ye au boy Japon, on a moni lelo na ba style française. Hein? Oui, mais la SAP ça commence toujours et pas ba français. Ah, SAP est bandé par ba français. Oh la SAP est reconnue partout dans le monde. C'est des Français. Donc les lobos ils comme même na Japon. Na qui na bino na Japon te na elbino kana style français. Ah, pour bangonde ba kolo histoire. Ah, tout bandana. Tous les couturiers. On a le bango mettre foi. Tous les couturiers. O ba ça la couturier ya forme ya chaussure, ba cordonnier, vente na bango. O isa stable, isa na kati ya France. Pour cela que ba français ndé ba banda makambo ya forme. Ba français ndé ba banda makambo forme mais comment boya bo to comment banga donc to comment banga te mende ba baloba ke no comment lata no mais griffe ezarate to be obeta moi lisolo no mona ma badin to me memi biso wapi ko elo mona ebisa bato griffe ya te elo mona ebisa bato ça poko lobaka ba griffe te ça sert à rien ya ba griffe griffe ça lokola ozoko kumisa bato ndenge tozoko lata oui po nazulango lifuta teke po na bakokumisa bango ça pesa il faut tala na présence ya mutu ndenge alateli bilamango abiyemango evandi ndenge ni na kati ya nzoto na ye c'est ça la sape d'abord pour na ko bakotamwa na nzela boye batuta moninga ndenge alati kitoko boye baotuna nga grifte baotala ka ndenge ya kutlima ndenge na bimeli c'est ça la sape. C'est ça la SAP, je reste de la SAP. Le tout est bétanon. Bino, bela va saper le lo, moi pour ça faire rigola. Batu bela be ba mo diembela, na netika ke yo pe comment ozara na tout na rapé moi mingo ozara goloa. Naza fanatique ya la bonne musique. La bonne musique, na lingala oza bonne musique. Yango moni na prisaka mingi Hervé Gola, Bataring. Jésus de Nias. Pas Zouzoulia. La lela est ma bé. La bonne musique, ils n'ont pas na bonne musique. Mais non.
lelo tozotala lit yango ya musique ndenge ezokendele oyo vie na biso kwata koramani songe ya mbeli oyo place ya tiki pena nkita na ya miziki oyo azozwa héritage nyonso ya musique congolaise na maboko na ye atiki yango epa faire gola Koffi Olomide les ancêtres de la musique congolaise. Je sais de la sape rokenda biso na polémique moi mingi par rapport il y a concert, il y a festival, il y a Ferregola et comment peut olobela moi muke Ferregola tant on monaki yango ezaki les jours il y a indépendance hein et tombaki le 30 juin tout à fait et tombaki le 30 juin pendant le 30 juin le 30 juin ça peut mukolo o mama langa botama mama langa botama le 30 juin 1960 tango Mobutu azopesa bato babotama jour ya indépendance azopesa bango ba cadeau mama langa azaki parmi o bato bazwa kozwa ba cadeau et pas Mobutu po abotama le 30 juin 1960 ezalaki jour ya indépendance oyo fere anograki mpe mpona lokumu mpe ya indépendance ya mboka na ye tout le monde presque congolais nyonso aza na tous les 4 coins ya monde esalaki plaisir ya koyoka fere gola ya koyemba jour ya indépendance ya kolamusa morale ya bato nyonso oyo bazalaki peut-être bakoki kozala na ignorance ya koyeba te mais à travers na ye ntango bato balandi ye na baréseau sociaux bamoni ke oui type oyo azolamusa toujours balimentaire ya musique congolaise à partir du 30 juin indépendance. Sikoyo ntango omonaki festival wana mpo ezocréer mwa polémique par rapport ya nombre de personnes bamso aloba non baprofiteki na bango mpo ezalaki nango festival ezalaki nango eloko mwa danger te mpona ye moko akotondisa bato ndenge wana te mais na Adidas Arena double Adidas Arena na sala yango na génération ya lelo na sala yango te sala ezalaki moke te esala yande soki 9000 place à 6 la musique c'est pas une salle la musique ezali la meilleure oyo ozopesa organisation mpe ezalaki malamu te bato bandeko bazoloba yango organisation ezalaki kitoko omoni bajalou bangunia bato bayebi makambo ya miziki te bakoloba toujours ba n'importe quoi alors biso bato ya bonne musique tokoyeba ke tipo asali musique na ye bien asali organisation na ye bien organisation eza bien na félicité bureau ya Ferregola bazosala mosala na bango kitoko bafélicitation na bango babi me bureau na esalaka eloko te ezofélicité bango je sais de ça omondeke yo ozoloba autrement que les autres oyebi Ferregola degré ya kofinga oyo bafingela ye bakliki oyo bango basala fondateur ya clique oyo basala ya garçon tobengaka oyo nani garçon nani oyo azalaki warrior oyo nani Ken Piana aforma bato bamuta likasu l'autre là bamosusu wana basala union moko mpona koboma miziki ya Congo mpona kokumisa kaka mutu moko alors kokumisa mutu moko wana na musique congolaise etambola na mutu moko te c'est mpe ça miziki eza epa Ferregola. Je dirais tika pardon tokende na ba polémique wana te fali n'a pas de la bonne musique na loba bongo non azana ye na la bonne musique abetaka na ye musique formule 7 ekanga masolo eza na ba mélodie ya bien eza na ba mélodie ya bien eza na ba texte ya bien mais tango osali ba texte ya bien na ba mélodie ya bien prouver yango public na yo à live. Mais ba warrior baze belé biso toze belé te mais toi partout dans le monde okango te ba golonne baza partout dans le monde omonite ba mikolo boy ba warrior ba bana mike bana biso ti fallait à moi na biso donc ndimi ko zaka warrior naza ondimi ko zaka goloa naza warrior te omonike olobike no talaka oui tozolanda fere po lakisaka déjà couleur na yo et non bombaka yango couleur na eza na bonne musique gaulois basaper mpe bakoma olanda mpe Ferregola mais pourquoi pas oyo eza mpo kaka kindingwa lakisi bino nzela yango mpe jiri sepe lelo azolinga mpe kaka nalanda te tokende na polémique mosusu ebele te kindingwa akasaper te je te dis na websao mambo tolingaka toloba o mwa mingi azala saper te
aza jeune oyo nazo féliciter ye na courage na ye na option oyo nzamba sali kati na ye oyo ezo kosala ke azala toujours na actualité oyo ezo sala pe azwa aganya pe un pain na visibilité na partout dans le monde mais na monde ya sap kindingo asaper tia comédien na yebisa oki na contrôlaka 6 tribus de la sap toza na ba fou toza na ba comédien kindingo aza na place ya ba comédien toza na ba courageux on a lobaka papa qui faisait na place à ba courageux toza na ba lire toza na ba playboy neti nani alire neti nani na ba obaluba ba saper ba tebele peut-être non ba yokango te ba yoka tendeni na yebisa bango tous les fois playboy neti nani na sapi ya konga lobaka za saper mais pas na yo playboy eza papa chéri playboy eza papa chéri mutu moko boye azala na monde ya bilamba te akomi na mbongo ebele abandi kosomba bilamba okosomba bilamba elingi koloba te koyebima bilamba kosomba bilamba elingi koloba te koza saper alire sikoyo alire mutu oyo alula makambo ya bilamba aza na connaissance ya bilamba mais aza na mbongo ya kosomba yango te mais soki abeti mwa katula soif na ye mo mpenake oui acontrôle neti nani na alire na sapi ya Congo na sapi ya Congo baalire baza ebele neti nani baza ebele tokozwa lokola les autres là oyo tobengaka oyo nani oyo ya ngaba mokonzi ngaba soi-disant mokonzi ngaba Didier Nzongo Didier Nzongo bango nde banani ba Didier Nzongo wana juste de la sape tozana yo awa tozosolola sur Maïmatali sap tozosolola Maïmatali musique po musique etambolaka na sap tozolobela festival au Ferregola betaki oyo créé moi polémique tokota pe mamba sap to chrétien derrière moi sap par rapport yo le lozo la sa couleur na yo étant que gaulois étant que gaulois pour la derrière couleur na yo étant que gaulois pourquoi nazo la sa couleur étant que gaulois parce que la bonne musique la qualité de la musique yango bakochanga na place ya ba gaulois tozolanda nde dynastie simbate dynastie mama na carton ya album dynastie simbate papa dynastie eza album moko eza en génération eza album moko eza na kati ya nzungu ezokovimba omoni loso so otyango na nzungu ezalaka kaka na set mais ntango bandi kotya mai bandi kotoka ezovimba ti egonfle ndenge dynastie eza dynastie ekosala ba 10 ans ba siècle album wana ekosala ba siècle bato balanda yango kaka bayokaka ba mélodie ya bien la bonne musique. Bon masana ngai moko osé na bana quartier Congo babima osé et puis Goshi Goster balbaki to lobela tant to lobela mamba sap to lobela pe mamba musique lelo yo polémique mo yé par rapport à ya mambo yango ya festival par rapport ya ba concert tellement sold out donc tukolo banini eza lokola guichet fermé salle plein babi muto aye nango aigle muto aye na eloko wana vejoka lobaki eloko wana soki ye ndemda abandisi masolo mais eza lokuta joka tellement za na ye bouffon omoni muto munene omoni na vie bato minene baza na ba cop na bango basalaka bato minene bana ba cop basalaka oui bato minene baza na ba cop na bango basalaka baza limited cop nini basalaka est-ce muto munene akosala cop ya kobimaka 5 heures okende cop na grand marché bazali non akosala ngo te baza te bato minene baza bato oyo il faut basala ba bureaucrates il faut basala bato oyo balandaka bato na sima po musala oyo ya biso lokwa neti ya okota na marché koteka bato munene bakokoka kosala ngo te pema eleki tiko po munene eleki tiko kolia ebele eleki tiko yango moni ke joka aza na ye tellement aza na ye bouffon azo contrôler na ye musique congolaise te sentiment ya visa na niveau ya succès au joka sala na niveau ya makambo joka sala na presse congolaise yozo boya ye lelo papa chéri muto asala joka
Joka et ya lobi azala jamais travailleur ya papa chéri azala collaborateur et puis azala belé pona JB travailleur ya papa chéri muto asala ye dans la vie tout le monde oyo akopase na média akoloba baba oyo esengi ke aloba musicien nde muto asalaka bango même biso na monde ya sap bato basalaka biso ezali bamusicien bamusicien muto basalaka biso na visibilité mpo bango baza tout le temps na visibilité alors Joka muto asala ye ezali papa chéri na succès ya papa chéri ntango tozalaki na wenge 4x4 toyebaka Joka te Kongo mobimba bayebaka Joka te mais eza papa chéri muto asali Joka azala ingrat te mpo na visa c'est quoi ake kuna apesi nsima mpo bapesa ye visa mutu monene bongo tala grandeur ya mutu monene bongo sikoyo mutu moko ya dini ezosengaka mpe bongo mpo mutu monene esengaka mutu mokende amatela ye yango monike mutu monene bongo sikoyo je sais mais je te dis ozoloba oyo ozocontrôler mais oui mutu monene esengaka mutu moke amatela makambo ozoloba ozocontrôler nazocontrôle yango bokuna ezalaka fo opesa nsima nakwakoloba mpe oyo azalaka kaka Dimitri aza Dimitri sikoyo nde azomatela sikoyo Joka mutu monene donc ozoloba ke non bato bakoma bavombo voyager fo apesa soki nsima kuna fo opesa nsima kuna ezalaka deux fois seke nani mutu na bino mpe apesa nsima toloba Bendoson te mutu na bino bozalaka na ye banda ovanda na ye Chimbulu mais Chimbulu eza kaka reconnaissance ya te ye apesa nsima te wana noko boziko bamisusu bapesa nsima nde nini bozoconfirme bato mosusu bapesi nsima mais ya masa na bino ya mutu na bino owanga na omoni makambo yango ndenge ebandelaka mouvement ndenge ebandelaka bato tu bakinda bamikili oyo amema bapesa basima tellement Chimbulu andoboyaka makambo wana yango anda komemaka ye te mais signe ya reconnaissance oyo Chimbulu asala ebele mpo na ye yango alobi te masala nga sa nini namema ye yango moniki apesi masana visa ya 3 ans yango masala nga aza kokende nango Chimbulu noko apesa te Joka siko toloba bapesa Joka apesa otanga epe Bendoson apo lisolo ko toloba mikolo avant voyager mikolo avant voyager faut kende kuna konza visa ndakola papa we na aéroport Toro tika boyeko mais Bendo a Toro 1000 esprits mutu donc Bendo 1000 esprits tokutana na ye na antenne akutanga na beta ba pièce akosakana te triple semaine azotuna bazalaki mopanzi wana oyo nani bamasa na bayebisa ke oyo grand prêtre oyo akontrôle makambo ya sap Julius de la Sape oyo abimisa servant Seniakos la pape de la région Kitende je sais baguerre oyo lobaka boye soki eye vraimen ndenge eyaka mande toyebaka ke non je sais okoka kosilisango bamakambo oyo esila kala titikitcha cha ese esila kala bapekos mondo bayebi bapembele pekos mondo kinalele ayebi leve peke mondo mais oui bansiatre mungwa kibundu kichwa kabundu mukulu mwana mama mianda ayebi makambo oyo bagrat homme bayebi makambo oyo grat homme Gile Konde ayebi makambo oyo bajunior mafia bayebi makambo oyo si nasilisa makambo nyonso deja ya mambo asape et puis les coutumiers fiston Kumbule coutumier ayebi ke petit na ye abundaka okoya te akanga tous les 4 coins okoya te vraiment yozoloba lelo yo ke bandeko wana po bakende poto bazopesa basima mais mosu ekozala mpe ke non na ane nzambe abimisaka moto asisitaka motu moko boye akoya mpe kotombola mpe culture akoya kotombola peut-être na domaine moko boye donné lelo oyo fali aza fierté ya musique congolaise oyo osala ke non aza reconnaissant ya bato balekaki avant ye bato bazalaki na basalaki mpe
la bonne musique, bandeko mususu ne toyokaki ke ezaki pas ba comédien, comme on peut pas musicien, pourquoi pas to épauler ye mabongo ezala te existate mais ya zo salango lokola ka ye muta saliango bino bozolo ba ke non ah te bazo pesa kaka existate parce que par rapport à quoi azagar moko alingi kaka kombo na ye elobamaka na misala o ya mabe mais stratégie na ye yango wana aza na marketing alinga zala kaka na actualité tanga osala montamza osala malamu pourquoi biso ba congolais to lingaka te to lobela epe malamu te wana eza makambo ah je sais bato ya malamu te eza malamu te po bazo sala bentere moko na kati wana oyo bazo za na facilité ya kozwa visa azo sala makambo malamu te azo boma musique congolaise aboma musique congolaise ndini azo boma musique congolaise mais bato lokola ba Bendo Son oublié bato lokola ba Montana Kamenga oublié bato basa ebele mais tango moto azwi idée wana initiative wana ya kosala ke non te bandeko oyo baevraki nasunga bango mpe bamona mikili bato bamona bango baa mpe na bafane na bango oyo bakosala bango mpeke moko esalama mpe biso tokolinga kondima yango tomoni quelque part ke non bacongolais toza baingrat congolais aza ingrat te congolais aza conscient na makambo oyo azomona fali azosala makambo oyo fali azosala makambo akoboma musique congolaise par rapport à quoi bato babunga bato baza inoublié azozongisa bango na temps musique oyo fali abetaka eza musique congolaise te c'est pas la rumba congolaise eza nini eza ba R&B eza ba musique ya libanda ba son oyo ya klasaka mais papa mba loba yango je sais tondimaka mpe bato topesa exemple na dynastie yo golwa frère gol azongisela biso bavie malage azongisaki bacharge mabiala azongisi mo bato ebele bababi ndombe eza eloko moko oyo bato basatandaki te esalami mais fali alobaki non na autrement alobaki non bango bamonana oyo babunga mpe asalaki non affaire voisise bango mpana bino ezokoma wana baza ba deux fois kaka po fali mutu asali yango pourquoi azwi ba Serge Mabiala bavie na biso bamalage pourquoi azongisi bango na scène parce que abendi bango asali na bango disque bayembi mokili mobimba bayoki bango mais ye bamoni ke non na part na ye na marketing na ye amema bango na poto bato mpe bamona bango mpe soki eza projet abandi nano ke non nga lokola na mwa vitesse na ngai na faire voisise bango c'est du faux wana akotia kosala yango te po toyebi le type en question aza moto deux fois alingaka tout le temps basalelaka ye oyo eza basacrifice na ye mpo azala na actualité donc apo eza fali oui so ezali bato mosusu bokondima yango mais so ozosala makambo ya kitoko toboya te kozwela mpe bato vise eza mabe te ondimi quand même kozwela bato vise eza mabe te mais kozwela bango visa assurance nini ya vise eza nini mais bazoke poto oui bazoke poto oyo bato ebele barevaka non ils sont des musiciens baobeta mwa matoleko ozala bato mpe bamona bango bato mpe bamona bango mwa kala baosala nini baosoutenir bango misiki ezalaka matolo te misiki luka osala baevre na yo oui motu so azosala malamu toboya te makambo malamu yango azosala alors salela pesa bango bamongo ou bien otisa bango bastudio tomonaka yo nde oza ne labo samaritain oza labo samaritain okotisa bango studio basala baevre mpo yango nde kolesa bango bomoi na bango mobimba mpe na bana na bango abandi nanu kopesa bango bavisa mpo na bameilleur enregistrement ezalaka beaucoup plus na poto mais bien sûr bameilleur enregistrement ezalaka na poto bien sûr mais abetela biso la bonne musique abeta la bonne musique te formule 7 tokobanda oloba batitre to tokosenga bato baolanda biso balobela biso batitre la fraternité Congo oyo ya bino vraiment Osé Roland na kati ya Paris wana Eric Bic Rouge maillot jaune na kati ya Russie wana maillot jaune ya yo yango wana vraiment Rachid Nyongo kozanga te yo lobi nini
abetela biso la bonne musique. Je sais moi molili tozo cité déjà bandeko bo excusez biso. Toza lelo na double stade de martyr. Double stade de martyr. Toza na double stade de martyr. Toza na double stade de martyr. Double stade de martyr. Rolo banoni double stade de martyr. Le monde a webisa Mustafa Malembe. Mon place Douglas Sito Azali. Place Tati Chimbulu Azali. Azo lela masana ye carrière na ezo sila na place ya double stade de martyr. Carrière ça nini? Carrière na ezo sila na place ya double stade de martyr. Bon lo baka liboso otondi ça ta sala plan craquer le double stade pe bokomo boya. Carrière na ezo sila na double stade de martyr. Bino ne na double stade Tata Raphaël ne ba parents congolais obo sanate bana bino ndenge ba kufa. Alors bokanga bana bino obenda bango matoi pona stade de martyr ya Aigle. Je sais apparemment bozoke na ba polémique mo eza loyal le souté. Batu ba ya concert na bino ya double stade 20 mai mais ya fali pour pas double stade de martyr batu ba kendete okomo lo bageno ba para ba bosana te ndenge bana na bango bakufaka na stade de martyr. Mais oui biso so landi fait rigola ata muto moko akufa te tokenda te batu tu ba à l'aise en plus devoir il faut ça la devoir hein pour ba pesa au devoir au matin à 16h aussi si na 19h batu nyoso 20h ba komi na banda kuna bango eza devoir munene okasate nengo zonga na stade de martyr wana ozoki kapo beta o sepisa ba fanatique na yo mais eza pe na devoir il faut ça la yango au matin à 16h aussi si musique na 19h 20h batu nyoso ba komi na banda kuna bango. Je sais de la SAP concert c'est pour quand nanga mana ebino ba date ce matin na vraiment double stade Tata Raphaël au fur et à préparer festival Ligola a bengisi partout dans le monde batu bakouta par-ci par là bakoya ils en a août les 3 na les 4 les Gaulois ba mélomane ya bonne musique pour se préparer pour faire Gola à mesala ko pesa biso toujours les meilleurs à mesala ko pesa biso toujours les meilleurs nae c'est ça au biso tozo c'est la festival Gola a pesa toujours ba bonne chance pour azolongola soni ya musique congolaise fali pour papa olongola soni ya musique congolaise makambo ya osala baza ba ebele basala yango te baza ba mibale bazolongola soni ya musique congolaise mais moko azomema biso musique congolaise na ba façon moko ya lukute leki mingi masonge leki trop marketing soko ezali bino obenga olokutaka nde nini mamo bino bosala te azosala ngo boboya ende baka ba vérité monte gote se nenga ayeko bimisa ba vérité parce que ba vérité wana yango ekomo choquer Popol Mupasula Yuma Zoba basimbisa ye mwasi oyo ndeko na ye amatelaka chezemi basimbise mwasi ya lobike o mwasi na ye OK mwasi na ye te eza mwasi ya président na ye po akosa kaka nana ayo capacité nana ozwi mbanda azana zemde a bientôt kobota mwana il faut fongola miso kolanda bobo Mupasula te akosa kolanda eta akosao. Je sais de la SAP olobi date ya stade double stade Tata Raphaël eza na août les 3 na les 4 et kozala ya mabe koinda makasi donc wana to préparer to landa yo SAP robetama wana SAP betama toujours au jour au lundi jusqu'au 30 SAP betama toujours te mes jours wana ozala vraiment à la page. Mais bien sûr, nous allons toujours à la page. Nous allons toujours à la page. Juriste de la SAP. Nous avons contrôlé la SAP. Pour vous reconnaître la SAP, il faut passer par jury. Il faut passer par jury. Juriste de la SAP, nous avons chuté déjà. Remerciement na yo et puis. Remerciement na ngai. Na remercier Ntunangai, ça va de Picho.
Mwana mama mianda nabosani te junior mafia ingénieur mafia nabosani te grand frère na Suisse Maron grâce à Kanda Kumbo apesi ba salutation na esika zali Delouze grand frère propre apesi ba salutation na esika zali nabosani te Mathieu Kumbo na Pays-Bas na Hollande napesi ba salutation na ye nabosani te bana nyonso ya Congo Brazzaville bana nyonso ya Pointe-Noire napesi bino ba mbote bisika bozali napesi bino ba mbote bonne chance na faire gola festival gola grand homme bosani ya peke mondo solola ya peke mondo asolola bosani bango pe nakobosana bango te po bazwaki déjà ya bango déjà ne bandeli bana kirimenga pe balobaki ya bati menga ya bati alire na pese ba salutation Kade Mokumad na pese ba salutation fils Nselele na pese ba salutation na bosani pete Mama Deborah na pese ba salutation na ye na bosani pete madame na ngai Tazi Mafuta bana na ngai na bosani bango te Marone Gax ya Kanda Kumbu na bosani te fille na ngai na bosani te Patricien Kumbu na bosani te Mashaim Kumbu bana na ngai nyonso wana pesi bango bambote na bango po tata na bango asalaka makambo oyo esengaki fo alakisaka bato kesekela sap yango tozosala. Merci beaucoup. Yango tozosala o eza dernier mot ya juriste de la SAP Patrick Kumbu o azala wana à chaque fois un grand merci na ba epe nyonso ba Rolanda biso partout dans le monde entier. La fraternité Congo o yanga vraiment na websa bino que non bandeko nanga on est mieux que chez soi. Donc soki na bandi ko pesa bino ba eloge te bino ba pesa nga yango te. Donc ba o ba yebinga ba na kati wana mo tanga ba Kumbu ozala vraiment belé te. Mais na moi ba particularité gozala Mokonzi Kazadi Papi Kazadi ya Ben Kazadi Patrick Kazadi na ba state wana masa nanga Ravel Boyenga masa nanga Ousmane Gouzele le Fredaouz ya kati ya Tongo maître plein donc wana kutu ya kolobeza la raté donc wana ma ya kati Rachid Nyongwa na bosani pété Gigi Makwala na este bisika zali na tindele bambote na ye ebele na bosani te masala ngai Trésor Tamba na États-Unis na pese ba salutation na ye na bosani te Tati na kati ya Panama na Paris na pese ba salutation na ye Tati kaka na pese ba salutation na ye na bosani te kati ya mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France grand frère propre joli mabeka mokonzaren vous avez vraiment belé El Hadji Mustafa Kobange Mikolo aza El Hadji Mustafa Kobange donc à remplir sixième pilier ce qui n'a bosanité ya islam aza akendaki pèlerinage na Mecque wana vraiment azala wana Rachid Nyongwa na robosa na yote Rola Osé wana ma Goshi Goster boza mo ebele oyo vraiment na lo ba fraternité Congo tozala wana to simbana loboko moko esokolaka musapi moko esokolaka elongi te mais soki tosangisi yango ekomi loboko moko tokotya mai tokosokola elongi bozala wana donc l'agence Kaeka les coopérants le plus demandé Kalouji Konde petit frère à moto Stema Etissa olelakiti solo là solo li et on a bien Eric Biki Rouge maillot jaune vraiment beau s'abonner massivement na Info Plus tokutani na numéro mususu